tozo kena bilo na soma musuni kuna ngana liaka ba couper moko wana musuni ona obela ndena boye nazozwa to bana kirilelo mulangeze mpe mavwanga me na olia musuni sikoyo notoke na so mwa musuni moi secret journée l'équipe plutôt aussi ça scénario lelo toyeli susu pour un nouveau numéro encore touti koluka papa Dadi Kambala nanda kunaye azate comme d'habitude artiste et comédien congolais batambola en tout cas pas moyen donc touti ko bengaye alors bien ça na tournage to landi ele to ko joyer awa na matonge na veni Oshwe balobi na biso aza tout près awa donc photo lukaye to ba côté azalinde to ko ba nini to ko solo na ye comme d'habitude comme c'était prévu en tout cas bande kunabiso ya Congo Issa Congo TV boza jamais dessus pour bosser quand son mot historien à côté Makambo Tolek. Merci Mingi donc merci Mingi Pembote Mingi pas JD Vundo et les nouveaux américains vraiment donc Nadine Ianza internationale américaine to trouver ya Dadi enfin mais enfin to trouver ya Dadi du Kambala tout ce qui domine tapis rouge mais c'est bio mais c'est naturel donc ya Dadi du Kambala tout ce qui domine tapis rouge. Bonsoir grand frère. Qui mes grand frère. C'est pas vraiment yaya na tamboli pona kolukayo. Bonsoir viens abiso ya Simo hein ya Simize yo. Ouais. Boyo kaka ya Simo Léon a trouvé vieux brusquement. Donc merci grand frère. Je pense que l'équipe technique il y a Issa Congo TV et Landio. Et Landio il y a Liboso Nanu. Bonsoir vieux. Bonsoir papa. C'est pas que ça permet na le love. Ouais, fallait tout le monde en a déjà ne le pas mais Moussa les eaux permettre traiter faut recouter na kana nzela boy. Il fallait ne le pas rouler kana parler boulot Moussa la moi été bien nga peneleza ga toujours bisengo bila comme ga mela avec nga bisengo. Ouais. D'abord au mélanine. Merci beaucoup vous avez dit que bon servinga. Ya Simo. Bonsoir grand frère. Bonsoir bossé. Kala bwenini. Kala te musala ezo kanga biso. Ah oyo kuti waja mpana musala trop chargé. Trop chargé barti ke tsuba ali amungu bangote. Toaka na bulo. Lula zalia wa grand scénariste. Wa zo koma biloko bezo landa. Yo wana lule. OK, ya Dadi Kambala toujours quand nepe moto abato ala donc amoni su moto mususu donc ya Dadi azaka boye donc faut te comprendre tout le monde a mon chapeau na signe respect pour ça permettre la grand frère. Donc je pense que besoin na bino moko donc ya Dadi Kambala toujours quand nenga moto abato ane moto abato Enoch Makola célèbre des États-Unis Enoch Makola célèbre des États-Unis balobi donc des fois bolimbisa toza na matonge na Oshwe tout ce qui tomine mais c'est bio donc bon mon normal les en direct moko en direct à solo donc tokozwa mbote tokozwa nini donc et ba direct à solo. Merci ya Dadi vraiment balandi ya Issa Congo TV le tonga to mona yo toza na moins 5 à 4 questions retour na yo toza rappel na rubrique na biso ya ko se détendre quand ningi za la ratoyer to zio brusquement. Moi, quelques questions, tu accompagner, c'est détendre. Question habituelle, monsieur Dadi. Tu auras qui a Dadi à Mati Pepaki. Moi, qui les gangi poto et sepeli mutu balukaka ye. Bafe Jani, baninga na yo, bandeko na yo, baleki nebele, ba ancien nous ba tebele babi en tout cas vieux le wala ye. Donc tapis rouge continue na poto babi donc Mali le comme blé. Mais à ma grande surprise donc via zongine sur na Kinshasa. Au juste ça nini. Non, ezaki voyage à faire voyage à Makamebele. Na kende pa Nazaro kende na Silisi na zongaki. Makam na kende lagi esanaki na zonga na Kisasa. Na Sisawe ya Kisasa na zonga susu. Donc kimeza nango moni biso en Afrique. To comment na mabe moko boye. On dirait vieux zaka à côté moko. Yango ezotika la batu na mitu.
ezobebisela mpe bato mona mutu mosusu alamuki na ntongo papa boteka lupango mpo nakende poto mama boteka lupango telema baparent bazoteka te vi mpe beba moto azomona kaka fala bonga kaka na poto vi mpe beba kovia moto ebeba mpe ebebi mpe akoma mpe motu ebeba akoma mpe kolobaloba nzela nzela mpo bato batiaki ye likanisi po abonga fo akende kaka kote moko boye ozomona mais vie eza nango partout oyo abongela kote kuna abongeli ngai nakendeki bafe makambo na ngai nakendelaki naza na bafacilité okende partout motembe kolinga d'une façon d'une autre na ndenge bien na ndenge te ko nazosala oyo ezosenga mpo nasala mpo na gagner vie na ngai voilà. Merci Yadadi. Nga asepeli na nga nde okendaki ozongi. Oui mais eza bafaire okokende Congo Brazza eza comme okokende ti obikende ngai nakende boye mais babenga bino oza na coopération moko na Angola nazokbana na Angola mais comme naza na bavisa na ngai na bapasseport nakomata même na Angola nakokende Italie nakokende Portugal nakokende donc comme bavisa eza na passeport moto akoempêche nga aza te surtout ke na bonzambe biso bana nzambe biso bana kutisengo ato tiebo tokobimela ngona et puis bakotengama. Merci beaucoup Yadadi Likambala, vraiment esalingai esengo mingi Léon Kinzi Kiangani oluka Yadadi yeyo Léon Kinzi Kiangani, le partenaire officiel de USA Congo TV, vraiment en direct des États-Unis, sans oublier la patrona, l'apéritif Pamela Azevedo, mama ni mama yo yebi, otunenga omonde nanga tout ce qui tombe na teme c'est bio, et puis c'est rabi mikolo reggae, et continue na piste bo, moi rumba, moi nini. Sakit, tu vois na rumba na rumba na balé, donc balé na rumba. Donc côté Cisco reggae, tu sais que la rap c'est kana. Merci vraiment. Yassimo, mokile tala yo kala, mokile tala yo kala, poto pe tala yo kala, mais lelo Yassimo abetaka pe biloko internet babi Yassimo coupe rouge. Kutu kala mingi te nazo réparer loko mo peso bimasu ya somo hein. Yassimo na yebite secret nini eza olimwaki nazo ebisa ngutala mona Yassimo na mona mama veta kinga. Tala mona mama na raison vient na takinga. Sutala mona Yassimo azongi na palmarès. Eza nini? Bon, merci mingi. Moni aw. Tuzana osu. Esika ba scénario bende salama. Neto mona ele yanga. Tokuta na tournage wa scénario be salama. Dadi pa sala ba scénario awa pinga plateau va na gere mozo raisonner. Ozo koma. Ozo sala scénario. To leke tapa coupa rouge. Skobele kwa mikolo. Na ça bana partout, bana poto, bana États-Unis partout Europe. Moi c'est grand frère. Et quoi yezo quoi na terrain mikolo. Moi si ya grand frère. Yangonde makamu mikolo. Ah bah viens nga bayali en tout cas attention biso ba jeune boza bitumba makasi hein. Pardon. Ko ba théâtre ni suba sala mingi sala mais na ninga mabete salama salama nangu déjà. Groupe sala ngo sala sala. Monsieur ça mo ba plagiat mo ko monsieur plagiat ti. Originalité ou tu fond du cœur ba sala na to mission. Voilà. Tout est na mire. Donc ba idée attends le gars titre koloka ba tout est na mire. Moi c'est un grand frère. Terrible. Yadadi. Une question. Ah, il y a Simon Golobani. Donc on a vu vraiment. Nazo senga ba tout un ami rapport bikala vraiment mbala mamelise. Boze la pena bana poto ba tout un ami. Boze ami o photo lambela bino. Souka na histoire do bo vivre pena événement bo mona nanti. Ah, interprété par Yemoko. Oh, on avait un grand artiste. On a bien sorti. Trop Maman Pamela Azevedo, donc l'apéritif, la patronne ya chaîne Balbi Makamu. Donc Azaki a besoin vraiment Yadadi bon dans juillet. Yadadi une question curiosité. Yadadi marié ou pas? Parce que tout ce qui tombe ah mon bala sérieux marié ou pas? Père des artistes à monene ceux qui n'a pas l'officiel batu baroyeba. Papa Wemba bala qui na 60 ans personnel. Nazobala bientôt en tout cas bakotsanga na ba YouTube bakotsanga nazobala officiellement année oyo kosila te nazobala pour question pesani et si là voilà.
Merci beaucoup. Bato tu n'as question boyeki. Montréal Lutona de moi si à Pembe aux États-Unis, Montréal Lutona de yo mutonga koyeba. Ya dadi azobala bientôt. Bientôt en tout cas moi c'est nanga azali kitoko makasi mulai munene. Ya Simon. Nangina tu na question et la nga mingi mais il faut na tu na ngolelo permettre nga na tu na Simon. Groupe existera les susté ya Simon. Groupe existera tango moninga groupe yango. Groupe yango tango moni yango. Te, omoni groupe. Tobi groupe ezaboye. Monde moninga simise boye. Nasali scénario. Yanga simise na bengi Leandre nako na bengi Gabriel po na lela Gabriel pe fort. Actrice moi c'est pesa ngai. Na sale loko to komi yango. To sale na komi loko na to sale na bengi ba me groupe yango na. Yo kanti groupe za to benga ba petit to benga to bimisaka bango. Papa lobi ay komi ngape na sali yanga. On a kebro groupe za nga ngo moninga. Ah groupe tapis rouge bikeza. Oui, te oyebite. Tout n'y était, so ba me tout na groupe tapis rouge. Ya dadi. Parole nini ya loku moza nango pona Isa Congo TV. Courage, esprit à travail. Linga musana yo, linga bato yo travailler na bango. Boso la bien. So yo le 10 mak, mutazo sala pa na yo ata 3 mak. Esprit d'équipe. Sala. Voilà. So ki yo zolia 10 mak, mutazo sala pa no linga ali akutu magite. Yeba. Système y a pas. Ma béroya. Esprit d'équipe. Union fait la force. Il y a des sigo to chité vers parce que tu as 25 minutes. Tozo qui est vers rubrique nabiso ko se détendre. To couture awa. C'est-à-dire non tozo qui nabilo na soma musuni kuna na lianga ba couper moko wana musuni ona obela. Ndena boye nazo zwa to no bana kirilelo. Mulange zempe mavwanga mais na olia musuni. Na olia musuni sikoyo. Donc ok na somo musuni. Moi, secret, journée l'équipe est aussi sa scénario. Il y a toujours ça là, il y a moi c'est un grand frère. Moi c'est un grand frère. Nakatsa moi c'est un grand frère bah découvrir ma cambrepelé et puis na zana idée mora mke toto sur la master. Idée mora mkeza tout ça on a 1h30. Nazolo ki lango titre. Parce que comme ça balegi moko baké lukaso batso yo ba tout un ami pe bimili bio yebité ba tout un ami nazo titre wana pas producteur mais ya yebité ka pesa nga titre les na pesa idée iswa nga isa boya bien ba tout un ami nga bien c'est bon c'est ça la logique ya lo bagi on ka boye mais nga étant artiste na sonyo le ndenge lo baka mobala ya merveille kuma pap idée ezobimana ndenge lobi simise mais architecte international pire malongo pire ayebisanga tusu kitomina salaka musala kulandaka bato mingi te donc ngala mbuta métro makengo le sage congolais na Suisse Marius Nkoyo Marius Songambe Kofi Rozoka bezotiki biso na biso garçon de charme Sims donc nazala batu ebele ba Miokono Florian mobali ya Santa Miokono bato bazo soutenir tout ce qui tomine international Oscar Chibango Oscar au moins mikolo makoyi joie voiture na tamulaka donc ozomona bato balingi bato tabia bali badama bebe bali bwanga ino osepela okomi kobenga yo na cheli yo code kenezwa code o code on a le code nazana église mais pour nous tirer mon balo bagé dans une église ozokoka mais pe lo lo bagé code ngango donc batalukuta pe bali donc batabie bali o balingi batu bon oya lukuta ba baza muke par rapport à batu bien on a na Canada on a na Montréal on a na États-Unis oh ça nga plaisir boire ngai o boire pe mutu boye qui m'a rappelé fonte mais pas la biso za bongote pas la biso soko boaki Nadine Iyanza l'international li se quitté soko boaki Montréal Lutona de moi c'est à Pembe blagité bata mabe ba ali na mukili soko boaki Léon Kinzi Kiangani le partenaire officiel blagité bata solo ba neti ba na moni staff ya site
Isa Congo ngala linga bisongo mingi lelo toza mercredi na sepela yasengi vraiment ekoya na simbele komi mbele komi na ebité au social déjà ba dédicace na yo je crois sola kala bata bien nga sola kala bata bien bon ngai mingi napitaka na petit Djerba ça mina biso bikala na totonga ki pa po bikala na petit Djerba on a mina biso après ça tu vas conseiller chaque fois ça ne mona kinawa zéro na PC zéro donc Djerba salam mingi na petit Sylvie Mbamu na Londres mère doublé na petit na Guy Basket mo conseiller des continents à Pobikala management à Pobikala tout na Londres bambote adisha motomètre donc bambote na bino amere de Bikala kitoko bolanda Isha Congo TV chaîne yena makamba be yango botala makambo kitoko le kambo donc ndeto ya bwana mona biso awa na Isha Congo TV boko vivre ba kitoko ba film bien o biso ba Congolais boko landa ngo awa na Isha Congo TV apo Bikala mere disait bye. Merci beaucoup de comme une rubrique Nabiso c'est détendre na dadi je ne sais pas oloba ki osomba musuni donc voilà to zoki na biso to zara hein biso de points sur les i voilà. Vous allez bien na équipe complète donc il y a Dadi donc tout ce qui domine le tapis rouge balobi mobile la série il y a Kimia oh ya boya problème azaka pe na rankine na mutute Dimitri Bomania What is it? It's Exocard. Yeah M2M vraiment balandi bomoni ya Dadi to sala gunaye to yesiko to fandi ngulu te ule mayote coupé auto zolia na pointe noire tout ce qui te même d'aolia vraiment mama Julienne Lubazadio ozomona makambo zo leka vraiment donc voilà quoi ça c'est tout ce qui domine hein? Voilà. Ok. Donc, merci vraiment à la patronne. On est presque à la fin. To comme déjà na souka chit na biso émission. Siko na monito monani na prochaine numéro ekoya na pesi mbote mingi na. Na pesi mbote pa mama Julienne Lubazadio. Vraiment ici ya li la di balunga moyemi na nkolo. Pasteur Massamba César, mon grand frère propre Franck Swamounou, vient en Franck Swamounou, Yoyebi, frère Gelorndi la moyenne binankolo. Je pense que Naël Rote Yadadi, Naël Tozan et l'Ormo Kolo Basuka, Yassi Misé, et l'Ormo Suka Bozan en Gotote. Pas tout bas Lukaran, tout ce qui domine, on va la série, comme on a mototé, même Nadia Boul, tapis rouge, Ligue des Champions, mais c'est bio, pas à pente. Vous allez Mobali moi c'est grand. Merci beaucoup. Merci beaucoup le Kanabibo c'est la nègre derrière moi c'est grand frère. Signé Simis. Ah maman na histoire pour vivre vraiment. Ba bonne chance na chaîne son vraiment qui to kona CP na angle nango. Mbala sima namu ni kozala so ya bien kolega oyo. Donc bambote to pesa za ba Pobikala donc tu to banle asute. Merci Vimba mu to pesa bambote ba Elise Bikala. Guy Basket to pesa za bambote bilonioso. Donc nsamba pambo l'émission chaîne kende kitoko. Merci me kolo shit vraiment. To kolo chaîne. Ah là. Voilà la patron na Pamela je vais de mama zimama. Vraiment maman kitoko vraiment nzamba tsunga chaîne mate kende liboso tala kabiso basimise. To ekote ko sala. Yana ba konti ba luka to metu émission. To mettre de chaîne en pambo. Ma pambo c'est le pambo là. Merci beaucoup. Maman Alice Ingala Samote ma papa Jacques couple Rita Kisoka. Na papa Antoine, couple Betty Mabou, Betty, couple Franklin Maboussi, Almanoa, Motema Betty Maboussi, na Pessible Bambote Belé, mon grand frère propre Zico Garziano, mon ami personnel, Yuri Divengele, et tout célèbre, 10 000 de machines, des moteurs de machines, vraiment, bye, tout le monde anime Balasima, merci, bye, ciao.